bote badefendre nanga bipai basa bozwami Kinshasa ekokufa badepute national ya mboka Congo ya ville Kinshasa batelemi po bate baloba biso boyi tokosone population bafotaki biso tokondima mokete ville Kinshasa ekufa ville Kinshasa na meilleure gestion biso ifo totelema na nzela ya vice-président ya Assemblée nationale honorable Jean-Marc Kabundu wa Kabundu alobi ete Kinshasa eza mal géré Kinshasa olengenga Kinshasa ezokufa munde ekufi totelemi boyokaki mpe son badepute professeur babengaka dynamique ngobila bato bakogere ville de Kinshasa balobi ete makambo Jean-Marc Kabundu alobi akosi eza lokuta badepute professeur mpe mosusu ya union sake batelemi lisusu balobi makambo Jean-Marc Kabundu alobi eza ya solo Kinshasa ekokufa Kinshasa eza géré par un groupe de gens dans la zone de marché central il y a une place de sécurité dans le bateau dans la commune commune qui s'est commune qui battait que sécurité pas y bandeler zate dans le bateau ba château nyo sous ezaki lancé et pas gouverneur ville de Kinshasa eza ko telema ba député professeur ba ko loba yango za ba actualité uti ko le ka semaine oyo mokolo ya lelo honorable Mokitani honorable président ya MLP Diongo Chamba héritier du trône alobaki boye mokolo ya lelo le 14 na kene ko installer biso to bandeko ba parti politique babenga ba gouvernement provincial ba ministre ba te ba ko kamba ville de Kinshasa comité ko kamba ville de Kinshasa cap 2023 candidat ba moza nani boye bino candidat ya honorable Diongo Chamba candidat des anani yango lelo ba sanganaki na quartier général na enseignement wana waya ba état major bakendaki kuna ko solola ala kisaba imboka bato balingaka idéologie na ye batala bongo bato yo bakokamba fédération ya ville de Kinshasa ya parti MLP parti ekamba makana mwana somi ekolo Congo Van Diongo bolanda ezaki bona bokase ya ndeko na biso JPS na trésor zuluzo Nzambe otumoli peuple Afrika oluki kolo Nzambe bino ba politicien fobo kapasi na maboko. Merci makasi, merci lisusu ndenge botiki makambo nyoso oyo bazoteka oyo bakende musala lelo toza jour nini samedi ezaka jour ya musala me botiki makambo nyonso maboko mpona bato nyonso bayawa botiki misala nyonso mpona koyoka message ya parti mpona koparticipe na installation ya gouvernement provincial ya MLP elembo makasi mpona engagement na bino mpona tina ya bitumba oyo toza nango message nanga ya mukuse yangoyo boyebi MLP parti na bino o namoni ba maman bilenge ba jeune ba papa bino nyonso botalisi attachement na bino na leader pe na parti boyebi parti na biso eali parti martyr yambote tout ça la installation gouvernement provincial il faut boyeba tina nini bozo bunda boyebi parti na biso
et ali parti ya combat. Tobundisa toutes les dictatures na mboka oyo. Bolobaka MLP parti martyr. Ingi kolobate parti oyo akufela bato na combat ya démocratie. Boete boyebi que bandeko na biso batika biso ebele na kota combat. Na yango na kosenga 1 minute de silence pour na ba combattant nyonso MLP bakufa pour na bilection pour na démocratie. Botelema. Merci Bovana. Bitumba au MLP azanango pour la démocratie et pour l'intérêt du peuple congolais. Eza bitumba oyo tozokota na le 19 septembre oyo babomaki 12 combattants ya MLP oyo tomona bidentité na bango oyo tozwa bibembe na bango boyebi te tolela bango awa. Donc makambo ya combat oyo toza très attaché na ba valeur et à démocratie, il y a bonne gouvernance, il y a unité nationale, puis il y a dignité à Banamboka. Combat, il y a changement. Et il y combat à moi Mboka congolais, pas seulement qu'à CPLA, na besoin Mboka naye, mais démocratie et kokakokota pona. Kimia, dignité à Bana Congo, à Gozonga. Bajano Bazangi Misala, Misala Bonana, sécurité et quota. De Tina Yabitumba Otobundaki, Tilelo. Na rappelé binote, toza attaché na Bavalerwana, tu continuer nango, Tina Suka. Toza attaché na ba valeur oyo boyebi ke awa na siège na biso basi ba bombardaka yango eza boyete bato bakufa na siège awa te donc parti eza parti à histoire parti eza parti à histoire eza parti miracle nde balobi na kosenga na bino na mukolo oyo boye lelo bokanisa te makambo etali mboka o MLP akufela bato pas seulement akufela bato MLP bate bele bakota boloko boete bate bele MLP bakota boloko boete est-ce que bakota boloko po bayiba pona tina ya kubundela mboka donc na rappelé binote toza très attaché engi ko bate tokangami na vision tozaka nango pona démocratie ya kokota na mboka oyo tukutika yango jamais. Ça c'est première garantie, il faut bana Congo ba combattant MLP pe bana Kinshasa boye bango. Attachement na ba valeur ko kangama te bozwi ya mboka ezongi la majorité ya bana mboka. Bano baza misala te bazwa misala. Talo ya biloko il faut équita. Boete makambo nyonso oyo population azo senga esengeli azwa eyano nango boete donc bitumba wana o toza nango tozo continuer nango na yango yambo te tosala installation gouvernement provincial na kosenga bino pour patience muke pote makambo ezoloba mebele Frank Diongo azoloba te makambo nyonso ya mutuya tozoloba te po tozosala évaluation na kati ya parti nakanisi te yambo te tokoma na 17 septembre tokosisa évaluation yango évaluation elingi koloba te tozotala touti wapi toza wapi
MLP tozo kende wapi. Parce que MLP eza parti politique munene oyo ebundeli mboka oyo azali na makanisi ya kokwa kibokonzi na kati ya mboka oyo. Boete? Est-ce que eza boete? Ah, bolingo za pouvoir te hein? Bokufi bobo za pouvoir te? Bokota bobo za pouvoir te? Alors na yango na sepeli makasi ndi bozo s'organiser bongo. Donc mi kakatanu nyonso, mituna nyonso, makambo nyonso ezoleka na mboka. Tango tozo silisa évaluation nango, MLP a kolevé ba option ya minene pona combat na ye par rapport na passé na ye, présence na ye, pour présent na ye, petit futur na ye. Makambo maponami ezo na 2023. Décision tozi pour na kati MLP na 2023 ezanine. Bozolanda? Donc biso tuko s'organiser malamu yango nde namoni to bandi awa na installation ya gouvernement provincial ya parti na kotambola na ba province nyonso to na sisi na Kinshasa to kotamba province nyonso po mokili mona te parti wana ya ba combattant Congo mobimba. Boete? Boete? Donc bakoyeba makanisi pe mayele pe munene MLP cette fois-ci. Bozolanda? Boyebi que toza batu oyo tondima konyoko mapona mboka. Est-ce que tokotika mboka? MLP bana MLP bokotika mboka? Boko bundela mboka? Donc c'est comme ça. Message Izawana pour na koyebisa bino te toza toujours attaché na ligne ya combat na biso to bundaki tilelo. Jamais MLP to Frank Diongo a ko trahir bana mboka. Et alors jamais. To ko installer ba fédéraux ya ville à Kinshasa na ba communaux ya ville à Kinshasa. Simanango sikoyo gouvernement ya Congo mobimba pour na MLP. Donc MLP za masekité. Bozolanda? Donc MLP za masekité. To bandi ko installer d'abord gouvernement provincial ville à Kinshasa. Simana parce que gouvernement provincial ville à Kinshasa eza ba ministre ya gouvernement provincial. Sikoyo ba fédération nyonso toza nango ba chef ba commune to ko installer bango. Bozolanda? Simanango to ko installer pe gouvernement central simanango pe to ko tambola pe na ba province oyo kotalisa makasa MLP na kati ya ba province. Résumé lisusu na lobité ba question nyonso bolobi Frank Diongo azoloba te bozoloka eza na télévision eza na internet eza na Top Congo o nyonso boyoki wana rendez-vous ezali soki évaluation esili soki évaluation esili na moni d'ici le 19 septembre o to sa commémoration ya bato bakufa po na biso to kopesa ba réponse pe ba option pe ba décision minene oyo MLP akwa kozwa pona bituma nango. Je crois que le message nanga ya suka ya ngwana. Merci mingi pe félicitations. Tata mokonzi ngonga ekoki pambate bana MLP ya ville Kinshasa bazali kozela installation oyo yo moko bengeli biso lelo na kati ya siège national ya parti na yango sans plus tarder tozali kobenga mwana mboka
Quadrille Oshima Poete Maloba Sikanayo MLP sans sacrifice. Sans sacrifice. Gaï Willy Mwanza, interfédéral de MLP Ville de Kinshasa. Nazu engagement et le gouvernement provincial Mobimba. Na kosala la partie na biso MLP selon les statuts na ba règlement d'ordre intérieur. Na kotombola bendele ya MLP na Kinshasa Mobimba. Na kotosa bakonzi nanga ya parti na pesibino merci mingi na oyo nyonso bosali na nyonso bosali bolongwe na bisika milai boye po ete bosoutenir biso toza na esengo makasi yango wana natondi bino botondi nasengi bino ke bosoutenir biso po susi na biso ya like élection 2023 cap nango ndenge mokonzi auti koloba il fallait que biso bana Kinshasa tosala ete MLP na ville à Kinshasa to gagner ba siège pelé mais c'est à travers vous que tokoki kosala yango yango na pesi bino longonya merci mille. Merci beaucoup. Makasi nazoka te maboko makasi nakopesa bino merci ndenge boyaki banda tongo ti ere oyo règlement intérieur ya parti mpe bazwa engagement te bakotisa MLP na esika nyonso po te baramene biso victoire na baélection nyonso ekosalema boye te est ce que eza boye te donc bazwi mokumba ya kobattre baparti nyonso eza na Congo na Kinshasa eza boye te de sorte que MLP ebima le premier parti na résultat ba élection boye te donc MLP ezala likolo ya baparti nyonso na Kinshasa boye te bongo Frank Zongo yemoko azaka premier ta la premier te azaka premier te ah boyebi ke moko azalaka premier donc parti na ifeza la premier na ville ya Kinshasa boye te bango nde bazwi mokumba nango total la politique na bango po te MLP et battre ba parti non na kata ville ya Kinshasa boye te donc il faut bozala na esengo makasi te boza ba membre ya parti martyr boza ba membre ya parti oyo kufeli bato makila ya bandeko na bino o bakufaki na bitumba oyo bako créer vengeance bino il faut bobundela na sens yango boyebi ke Frank Zongo azali compagnon ya papa Tshisekedi disciple ya papa Tshisekedi
à continuer la ligne à Tshisekedi Tina Suka. Boité. Na continuer la ligne à Tshisekedi le père Tina Suka. Bolandi ango ba Valera Lumumba, ba Valera Tshisekedi toko bunanango Tina Suka. Nazunga moko pe engagement jamais na kotre bana Congo, jamais na kotre combat la démocratie, na koza toujours à côté à peuple congolais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bozonga na kimia, bozonga na sengo, bozonga na discipline, bozonga na discipline. Merci beaucoup maman. Moi, je suis femme de moment, il ne va pas aller là où tu peux installer un membre à Sika. Objectif, vous visez Nini à installer le gouvernement provincial. Non, dans le la binoté, biso tokoloba, la question de tokoloba, après évaluation tous en amour. Mais pour le gouvernement provincial, les Nalubaki, installer Bango, pour Bango, dans la Kinshasa Mouvimba, un seul devoir, remporter les élections sur la Kinshasa, MLP battre la partie parce que si ma installation dans Bango, tu peux installer un comité à la fédération, tu peux installer un quartier, et puis tu peux installer sous le gouvernement et un parti au niveau national. Merci. Donc on est en train de travailler un très grand travail. Merci. Oui, donc tu peux célébrer l'installation du gouvernement provincial. La ville à Kinshasa, Naïna Kati Nazali comme conseiller. Parce que Bicho, tu as une expertise. Tu travailles à la fédération. Il y a moi plus de 5 ans. Tu as parmi les doyens. Moi, on a expertise dans Bicho. On a fait la Kinshasa. Et ça, on a tout le bébé. Objectif est d'accompagner l'élection 2023. Oui, les amis, vous pouvez m'emmener. Mais comment ça m'a été dans ma élection, dans un candidat, dans la dernière 18, donc il y a du terrain. Donc, les partis à histoire. Donc, côté oui, Bandeko Balandi, à tout comme Boneza Kessengo, CAP 2023. Nana pose la candidat, il y a parti, il y a Franck Diom. Est-ce que ça président actuel, tu as un président Boyawana. Il y a pas le Boye. Il y a toujours l'idéologie. Il y a moi qui Etienne Tshisekedi B52. Idéologie on a ma canison et ça me tourne en aïe. Les canisons ça casse en aïe. Dans les femmes Diongo Chamba, dans Tiki Binoté, dans une Likia que 2023 pour coup de biso tout le mystique. Dit na présidence de la République. Yango lelo autour la samba na Congo, par membre de MLP, bota la bateau pour Ozana Bango. Bateau pour voter, bateau pour Kamabino, en 2023 dans la ville de Kinshasa, Bango yeyo. Des présidents Willy, alors comme au camp numéro 1, il y a vu les Kinshasa. De ceux qui après mon colombalelo, de tout aller micro les alikoya. Bomilengele, Zembo bata catholique Bayemba, au gérant qui boutique, au gérant qui ministère. Domilengele, Yokanzembo église catholique. Domilengele malamu Nzambe toyebi mokolote, toyebi pe ngonga. Te, tout aller micro les alikoya. Bye bye.